Bon réaction de l'obit au monde, bois qu'il était à Kanda Loko en film, et il était à Azwaki Milias. Mais non bien, sur l'idée à Kanda Ben à Copenhague, ah, Nzamenangaye. Ah, vous avez bala non? Responsable, père. C'est qu'on va boire qui? Il n'est pas au sac. Bon réaction de l'obit au monde, bois qu'il était à Kanda Loko en film, et il était à Azwaki Milias. Tout le monde a concert na biso au hasard la grande manique. Ndeka zo déborder les stars mo pona yo lobani. Non, nazo monanga kembeli na yemo kati na lobani. Manique biso to yebeke azala na ka oyoke. Soki peno moni ebo webeke azofinga artiste bo azofinga wa azofinga o. Mais lelo kaka yo na manique atali seli artiste na mindo. Lelo au moins mwana de faut basila ko to na ontembela ngwe kati beko kate pene ko seli senzo de ko tike mikuwa. Mende to mona makambo on dirait manique ozonga ne wana ezala ngoka babilo na bango bayaka nango ba distraction nga elo mona comprendre so ki papa valinga bimiselo ko ba manique yaka na babilo mo ya bongo ya ko distraire. Non non, ya tout eza distraction te, eza vérité. Oh ngana solina eza vérité. Muta sengi pardon, ce que yebisa ngai. To boyela na finga faire gola limbisanga. Na finga début limbisanga. Asengi pardon. A dévoiler pe bo soto na bango ke babande ko pesa nga sac ya loso. Maga mwana finga tokos. Ah! Maga mwana tok yolo banoga tokos. Bo siko lelo mwana ngoye wana. Akumsiko finga. Siko bo ngai siko. Ona ndo lele pa na yo. Siko zo selanga pona lobani. Na pe exact ko finga. Tsanga na ko liboma. Chers internautes, abonnez tout à Ronsignos TV. Je suis fier d'être là. Naza fier ya kozala wana na Ronsignos TV. Lelo na analyse na ozanga mokote na ozala na Nicolas Mokonzi. Lelo plateau za bakitite. En tout cas lelo plateau za bakitite lelo to kovanda na C. Na osenga na cameraman so na même moral la Sabino côté to kovanda lelo plateau na biso za na C le tanto zelaka invité na biso Nicolas Mokonzi akopesela akolobela lelo na Ronsignos TV. Boza pété, boza toujours wana bolanda analyse na biso yangana Nicolas Mokonzi. Na osenga na cameraman na nga soka za même moral na nga na ba image azo bongisa esala toujours kito nga na nga mo te na analyse lelo na na vie na nga wayeba na trop confrère na nga vie na nga moboye Nicolas Mokonzi angaye bo mama ga TV ndenge nini pona ba invita boy fo zala ra awa na osenga na cameraman soto wana même moral afongolela nga caméra sali Nicolas Mokonzi. Ouais, sali maga donc boni onanu. Ouais, santé ka ndengo mona yozo kumisa mikolo na ye munene o mona ngoti. Ye munene do ye munene ye vraiment donc ça montre que ma yezo chola parce que ce ma yezo chola te mambo kinda bien te ezamba liboso to le kana chaîne en tout cas courage félicitations parce que ne bandelinde mambango bandaka loko le simbati na avec molende au mona ka bon donc mambo pe komi ndenge lelo pe ba Nicolas Mokonzi TV koma ndenge pe ba chaîne monsieur koma donc na sengi pena na bat bo s'abonner na chaîne oyo pour s'abonner pena awa et vous sala bien parce que omoni baline na eza lola baline mo ya ba Nicolas Mokonzi biso senga min ka abonner donc dès que on s'abonner na chaîne mbala moko ba kiseli biso un plus que noto le la sombelanga kabela ngai pesa ngai. Merci na yo na pesi bambodi na batutu balinga Nicolas Mokonzi odilo ma pour exemple à suivre madame Osombia Joy depuis quelque part batutu balinga biso lelo ba que vérité bazo kango awa. Ouais Nicolas Mokonzi toleka moi vite fait par rapport ya musalo to sala to tambola ka na ba artiste. Pourquoi na lobi to tambola na ba artiste tozo mona concert na biso o azala grande manique ndeka zo déborder les stars mo pona yo lobani. Non, nazomona nga kembeli na yemo kati na lobani parce que bino tango bozomona ba litso biso ba Nicolas Mokonzi to bunda bino bando sunga biso te tango nazwa que non désormais mutu akofinga artiste mboka te il faut to soutenir to pour nous voir ba musique na biso ba artiste na biso ba keliboso mais bino bo ande ko kipango te bozo betango kara sko lelo oyo mani ke biso to yebeke azala na ka oyo ke
soki pe no moni ebo webi azofinga artiste bo azofinga wa azofinga o mais lelo kaka yo na mani atali seli artiste na mindo abandi ko démarrer siko bozo zelanga Nicolas Moko na lobani témoin liloba na Nicolas Mokonzi etake kapo ya musalo na olobeloko te parce que ngai bino bobo ya ko kipe ngai tangu na ine biso to loba vérité to soutenir ba artiste na biso ba kende liboso bino botikali ko kipe ngai te siko lelo oyo manike amobike esika nazalaki wana babande ko tinanga bande ko pesa nga saki ya loso bande ko kabila nga mbongo pona finga ba artiste misuto kitsa bango siko lelo au moins mwana de fuba silana ko tuna ontembela ngwe katebe ko kate pene ko sili senzo de ko tike mikuwa donc makambo bango baloba kata ipoza zo ba makasi baluke lisko bango tala siko niveau otu ba mbeli bo pa mbele betis ko shite tubi yo moko donc eko kat donc ndezana eko kat donc na onde ko desili obo monana ezaka bilololo man ke na pese ba mbote Manique de John wa mère na ngai de ba mbote Daniel Yondo yebi oh Manique de John a comme mère na yo oh mais Manique de John ye déjà zalaka yanga depuis kala ta on ba bande tande ko zala so ngana ndeko telemela ye kaka ke eloko bande ko sala soko kumisa no artiste XY c'est bon bravo kumisa ye kumisa no ye mais soko tika ke ko diminuer ba artiste misu so dango lelo a comprendre ye moko sengi pardon muta sengi pardon mama muta sengi pardon soko yebisa ngai to boyela na finga faire gola limbisanga na finga début limbisanga asengi pardon a dévoiler pe bo soto na bango ke babande ko pesa nga saki loso mama yebika na mboka oyo azawo ba liko mutmo ba ko maga mo dese ko sawana tala nyata no Nicolas Mokonzi na ola kisanini opopoli pe ngai pona mbongo na yo ngapia na maka popoli ngai mena soka be vena ngai bika ba mboka ngone ba pia kezali na comprendre na ngai donc voilà mende to mona makambo ngo ndire Manique ozonga ne wana ezala ngo ka babilo na bango ba yaka na ngo ba distraction ngai lo mona comprendre soki papa valinga bimiseloko ba Manique yaka na babilo mo ya bongo ya ko distraire non ya tout eza distraction te eza vérité oh ngana solina eza vérité donc ndebo sololi na ya ebiso ke eza vérité Nedo solina oui ayibisinga Nicolas Mokonzi eza vérité akozonga te alobi avazonga fo basombele demi parcelle na bandali so yebisanga yi makambo ezali fo basombele demi parcelle na bandali mais na ndenge pe ki bomoto abite Nicolas Mokonzi basaye na ngato par rapport à humiliation atape basombi na ozonga pete mais qu'est-ce qui se passe entre Manique obokolaki mwana no mabe tango azofinga ba para batu tango mwana na yo azofinga biso ba Nicolas biso to lela maga mwana fingi ngai mwana nga finga kate maga mwana na fingi ngai maga mwana ngana olela yo kuna bande ko sepela no mwana fingi ngai so le même mwana no bando lobelanga bongo maga mwana fingi nga jokos manga mwa toko yolo banoka toko bosiko lelo mwana ngoye wana akumsiko finga siko bo ngai siko ona ndo lele pana yo siko zo selanga pona lobani na pekisa tiko finga tsanga na ko liboma nzombe na babibo ya makambo ezali héritier kula star papa moi un peu de commentaires na concert lobi afali to moni ba player craquer to moni ba olela to moni ba donc concert ezaki magnifique yo lobani bravo na artiste bravo bon réaction de l'obito moni ba boaki lité ya kanda loko na film lité ya comme azwaki humiliation merci Manique parce que moni ta Manique azobuna ne loko na omoni lelo biso ba Nicolas Mokonzi considération oyebi ke naza lelo marié responsable belle famille na ngamo mais na yesika mo bona epe na masala nga Daniel Yondo tozana ye pas responsable azana ba engagement na ye mais bo humilier biso bozela ke lobinga na ya omoninga na roya même maté pas au musicien nana je des jouer milengai après ce mo benga na esimbate moi je vis comme ça ya moninga ba benga nga orgueil non ils ont orgueil et le moni Manique a comprendre ce bo benga Manique ni aza orgueil non à comprendre que considération exacte donc c'est ça Manique ba biye za bombe to moni ba bwa non boti ko salir mutu bongwa boti ko salir obi bombe même ba konza mboka bazo kangela ngo bombe za bienti boti ko salir to bolo ba ke Manique meli bombe lelo sa na moni Manique komona kutu santé na ye azo ko akomi na santé na bien aye munene
ozo reprendre koleka ku nesi kwa zalaki manike lelo saninga plaisir to moni na Daniel Yondo alati pe propre ozo reprendre ça va manike pe no sadi ye moko lobenga biniko la mo yo mo sadi constater que na changer ozo reprendre et là on est ça le changer ka longo so une semaine non ekokite mais kimia est-ce que considération pena tako sukolo mendo sukolo bo propre bo obisko kete na ke rap net ya musicien mo bo x to y so ko mapena na yo kotati bima c'est-à-dire qu'au niveau bo net na masana nga cameraman evitala est-ce que ayebi oso report tala est-ce que considération ça la gité ya moni mani ke bando zo le wa talk show mani ke bando zo talk show do ye musala nezake apangusi ndau esili babwake libanda ce que mani ke yebagite kaza talk show donc ayo comprendre bien dona zana ngande talk show orchestre do mona bendani voilà ba humilier yo pastel iti ya kando lobela fali bazio ba boaki yo en pleine battement après to moni oso ozongi wana o matili susu mais non bien solide ya kanda pe na comprendre gete nzambe na ngai auta ko bala no responsable père c'est ko ba boaki ene bazo saka mais ça fait mal là tu sais que ça fait mal ça fait mal même nga soto wana Daniel Yondo basanga bongo so na ina Daniel Yondo ko bisate ni ko la mo ko tokende parce que biso za pena bongo ate to tiki pena to kei o mo des maki à considération te ba miso basala ngo bongo nde ba emilenga kaka foka baba donc waka place ba pesela nga valeur wana soni valeur anini tokos Mobutu ya na valeur yo lité akande pas de valeur ya za déjà ye Mobutu ye aza ye so yebisanga mais mutato za danger faut za kana ba kune za bongo ya za déjà timba ba bibo comprendre que za wana iza na baptiser kombo El Capo Nicolas Mokonzi mutapesa batu tugu ya ko filmer et puis a continuer aka ko pesa batu tugu ya ko loba Nicolas Mokonzi to mona mboka iza na décadence mboka iza na décadence concert ya lobby za équipe nda réussite mais to moni abeda jour susu on dirait baza na problème na fali pour papa ba emilia ki epe lobby considération ngana ozonga no wana bon abeda jour na azana posa considération pas fali ma oui azana ngote ndeni azana ba moyen na eti tia ye wana et puis ça a besoin de considération donc ngana ozonga no wana considération ba artiste boy ba ko respecter batu boy ba ko respecter ba journaliste boy ba ko respecter ba mécène et ça là bien na lo ba on ba artiste en général ezaka yete x y na ba bureau ya ba artiste na ba mikala ya ba artiste boy ba ko respecter ba et ça là bien jour mo Daniel Yondo fashaki na concert ya neona mo pe bo musicien pe kame nazo pe kisaba musicien sweni misana nga manke ngai Daniel Yondo kuta fashaki akotanga kombote donc il faut baza na considération na sanga pe na bino ba journaliste botika pe ko za ba mikala ba musicien et ça la bien te bozo bebisa pe musala o to sala ndi musala ba artiste baba kisela biso implice biso pe to bakisela ngo implice que non toko mabana misala ya batiste là ce n'est pas mais Nicolas Mokonzi lobi to tiko zami kalaba ya ba musicien mais presque tambola na musique nzela moko oui tambola na musique doit to bakisa na ba implice boto koma mikala na bango ndeni mikala boko mandenge ni yo obosani musala na yo pedre et ozoi ba su rôle na yo te de yo komi na yo misisa komi ne ko tinda yo misisa komi ne ko sala na yo même ne bo misisa ko gangela jeflo na mbata wana sikuma mais oui baza musicien mo benga journaliste mo benga monsieur boss baza na Kishasa natangelo comme le bango oui et ça la biso bien na ba bonnet tu volume flasher kana ebi ke to comme presque la fait flasher biso ka volume oleli ka deuxième volume nena natangelo ba komba to ba benga ba musicien boss babone ya Maga TV Nicolas Mokonzi mani lo basuka na babone na ebike oza pressé ngam na vandi so apona za lekino yango ndimi ko vandi liloba na sengi na batu basabone na chaîne o babone nyonso Nicolas Mokonzi chaîne o ba opena basabone te basabone na chaîne o courage osa musala na bien mais bangaka nzambe kindeka na nzela oyo mutu nyonso akokende okenda nzela te pesa ngai okenda nzela te pesa sima kene na nzela oyo eza concert gratuit na pesio pour monde oyo e baby fort oza dia mwasi wa kitoko oza bina ba biloko na o déjà
biloko nini na problématique tena bien osa musano bien oza mwasi oza kitoko wape na babiloko na yo wape na babiloko na yo biloko eza na ngondo voilà. Nicolas Mokonzi, Baba, comprenez que c'était Nicolas Mokonzi, El Capo de la presse. Nous a baptisé comme El Capo de la presse. Talaka kapé lelo vraiment azalaki wana na Maga TV pour nous ça binoka toujours plaisir. To lobela ika mingi concert a fali lobi réussite nandenge concert na biso Manique de John. Dengazo azo finga mutu na bazalaki na esa rapasi. Esa rapasi à un moment to senga ka considération. Pour musala o eza passe kolongwa na ndako ko ya kolobela mutu moko boy et na retour nango yozozenga ozozela excuse ozozela respect mais respect yete humiliation toujours en tout cas nos artistes congolais boza ebele na Congo bato ebele pe bazara na posa ba osala mino musala mais à un moment so bato bakomo ki mabino po ba mona en retour nango ezaka humiliation en tout cas musique etambola nzela mo na presse ce qui aux attentes attachés de presse non et ça va bien pour yazo lobela o koto yo malgré ça musala parce que musala na okosala ngo bien ce qu'on a attaché de presse moi ya bien pas lobela musala na yo et ça ka toujours ka bien et sera toujours en plus botika ba esprit na ba vie ba star na biso congolais botika ba esprit ya ko humilier ka biso presse na ba toto ya ka lobela bino et ça la biso vraiment un grand plaisir pour talaka ba biloko e comme bima wana na minoka Manique ba sanité wana et kende bien te et ça la bien te makasi yango moni toujours to ya belango potaka biso to yaka koloba so likambo ezali to loba temoko en tout cas boza toujours wana focus kaka na chaîne na bino bo activer cloche ya notification bo s'abonner massivement pour boza parler le monter le on zaki na Nicolas Mokonzi na yebi que ça va chauffer boko zala wana bo commentaire na bino ngai sala nga bien ba remarque soko sepela ne loko moko te o tolobiawa toyaka te po tozokisa bino toyaka te po toleze bino biso toyaka kosala musala eloko ekosala mabe eleze yo comment on a commentaire comme ça à la prochaine fois tosala ngo soute on se retrouve à la prochaine fois c'était Magachou Mavinga mamouche de la presse tolo électrique mutatika tolo na défaut angaye serre